Bana Kim, Bana Brazzaville, ministère des Sentinelles organise une nuit de prière, une nuit de l'onction, une nuit prophétique dénommée Bishima, avec le prophète de Dieu, le prophète Bishima, l'homme des surnaturels, prophète Ezekiel Matitika. Abengisio mutozolanda, yaka na mukumba na yo, yaka na maladi, yaka na problème, nyonso, oyo elembani yo. Simba tango malamu, tolobi le 26 juillet 2019, de 19h à l'aube. Thème: Dieu suscitera un grand prophète parmi son peuple. Dozana commune ya monga fula arrêt interface. Okiti otuni Mayalos, okomina Mayalos, otuni église ya prophète Ézéchiel. Bien aimé dans le Seigneur, Kinshasa Mobimba général, Brazzaville na bengi sibino na veillé munene eza butu kaka moko. Et que salama le 26 juillet ya mois oyo juillet na lobby à partir il y a 19h bien aimé eza veillé eza dénommé Bishima ozobalate ozobotate makambo esimbate na bengisio na veillé yaka muto lembi na ba problème olobi ke ba prophète ba lembi sa yo ngai prophète Bishima na défier problème na yo na défier maladie na yo na défier bobola na yo yaka na pesa yo Bishima na kombo na Yesu. Mbote na yo muto zolandanga na ndako na lobi boye prophète ya Bishima, prophète ya ba mama abengisi yo muto zotale na télévision, ba mama surtout, ba papa pe surtout. Prophète ya Bishima aza ya bino le 26 juillet eza vendredi oyo. Na lobi vendredi kaka oyo na zobanda à partir ya 19h na bandi déjà otobengaka réception prophétique 23h. Titongo eza Bishima na Bishima. Bishima elingi koloba nini? Yo zolanda ngai obalaka te mwana mwasi okomi na 45 ans. Soko ye ozui mai oya Bishima, mai ya prière na bondelaka pona ngo pendant 7 jours, osaleli yango kaka na veillé wana okomona dès que ozobimaka na tongo mobali ya vi na yo amonani. O mama bana no babalaka te yaka na bango. O mama mobala kimayo abeta 100 ans 40 ans na yebiso na butuka ya veillé mobala ko benga yo na kombo na Yesu. Yo mwana mwasi bibota bota ba commission lokola balo bazo beta pamba sabedi bazo peso bazemi chaque année mais le pété na musapeza te libala ezate na bengisi yo yaka na veillé oyo eza pona bino basi oyo bona ba problème na veillé wana na kobimisa ba mbongo na ba sac na ba gode na bino ndenge Yesu abimisa ki mbongo na Matthieu 17:27 ya ba vie boya na veillé eza kaka vendredi oyo le 26 juillet à partir ya 19h. Yo mutu wana ba problème benga siko numéro oyo pona Bishima na yo. Napesi bana nyonso ya Nzambe mbote bana ya chaîne oyo chaîne ya Mama Rita sous les baoba napesi bino mbote napesi batu nyonso oyo balingaka prophète pe Ezekiel ba o balingaka Mama Rita napesi bino mbote bisika tozwami tolingi tofungola Bible na mokanda na Apocalypse chapitre 20 tobandi na verset 11 nalingi na lobela sire basi oyo bazungulaka bazemi nini oyo se pasaka tango longoli zemi eloko nini oyo se pasaka so totangi na mokanda na Apocalypse chapitre 20 verset 11 Bible ezotesa biso sur ba ange oyo bayebaka ko enregistrer nyonso oyo mutu asalaka na mokili. Awa na livre oyo toyiti kotanga Bible lobi batu oyo bakufi mokolo ya suka bakosekwa tango bakosekwa Bible lobi ke
mutu nyonso akozala juge selon misala oyo ekomama na babuku, selon makambo ezalaki filmé. Na kati awa Bible ezoloba ba ange bako juge mutu na mutu selon misala na ye asalaki na mokili. Soki tokoki ko étudier yango bien avant na kota si la révélation na zwaki, okomona ke ezalaka na ba ange oyo ba filmaka nyonso oyo mutu asalaka na mokili awa na se. Et puis il y a ba ange oyo bakomaka misala nyonso biso tosalaka na mokili awa. Bisika oyo nazo toucher lelo babenga yango biification. Biification eza nini? Biification ezali espace oyo ezoko diviser deux chemins. Chemin ezokende na gauche, chemin ezokende na droite. Tala eloko nini elikaka. Un jour Nzambe asalanga grâce ya kokende ko découvrir ba ange oyo bazalaka entre la terre et le ciel. Babenga yango le firmament. Eloko nini esepasaka. Tango mutu akufaka awa na mokili, biso tozolela mutu. Molimo ya mutu wana ebimaka. Tango ebimi ekokende na lieu babengaka biification. Kokoma ezokoma na biification, akokutana na ba ange. Ba ange oyo akokutana bakotalisa ye image ya misala nyonso ya sala na mokili. Tango baotalise mabe ou bien malamu ya sala na mokili, après bako juger mutu wana, babenga ngo préjugement, nde bakopesa mutu wana destin na ye. Soit akokende na lieu du tourment, oyo tobengaka séjour des morts, bato mosusu na mokili babenga ngo enfer, soit akei na lieu du repos. Yango nazobisa ndeko nyonso olandanga, kolala kolamuka eza habitude te. Pendant que yo zana nuna pema, pendant que yo zo pema, pendant que yo za vivant, c'est le moment ya kobongola motema, ya ko se repentir, ya ko yamba Yesu, parce que soki lelo liwe zuyo okende na lieu du repos. Pour soki kaka liwe zuyo, il y a pas un chemin de retour. Et puis mutu nyonso akufaka na lisumu, repentance ezalaka te pona bango, et puis miséricorde ezalaka te pe pona bango. Eza oyo Nzamba mimanga atalisanga yango na ba témoignage nyonso nga na pesa, na mona ba star minene kokota enfer, na mona batu minene, batu ambongo bakonzi, ba politicien même na mboka na biso Congo kokota enfer. Tala eloko nini se pasaka pona basi oyo balongolaka zemi. Tango mwasi na mobali basangisaka nzoto, dès que baosangisa nzoto ezalaka rassembla ou bien ezalaka rassemblement ya deux semences tobengaka ovule et puis spermatozoïde. Soki yango esangani nde ekomaka liki. Liki wana tango ekomi kaka liki, le même jour, le même heure, Nzambe atindaka âme. Âme elongwaka na likolo, na destinée. Elongwaka kuna na destinée ekoya directement kokota na kata liki wana. Soki ekoti na kata liki wana mutu akomi mutu, le même jour ya rapport sexuel, soki mwasi akomi fécondé ou bien mwasi azwi zemi, le même jour mutu akomaka mutu. Après kokoma azokoma mutu, eloko ya liboso se formaka ezalaka cerveau. Cerveau nde ya mutu ezoko se former après mato ebimi, miso ebimi nyonso. Avant da même mato ebima, eloko ya liboso ebimaka ezalaka na miso moko ebimaka, après ekomi mibale. Après mutu ebandi ko se former mutu na kata mutu makolo ezobima maboko, mutu akomi mutu. Mais avant toutefois, déjà mutu tangu baza mwasi na mobali basangisi nzoto liki salami ama kitika le même jour pour salamaka na rapidité na vitesse. Tangu yo mwasi olobi ke nakoki kobokola zemi ote parce que nazotanga, parce que tango bando sala ngo yeba ite ke ozotanga, mais osali ngo par sentiment ozwi zemi olongoli. Tango yo ozolongola zemi wana olongoli zemi, eloko nini ekosalama directement okomona mwasi kaka tango kaka zolongola kaka zemi, molimo wana oyo utaki na destinée oyo tobengaka âme, parce que en réalité de l'homme eza nde esprit. Molimo wana tango bino bolongoli zemi bopesi kisi bolongoli par hôpital, molimo wana ekokende ekozonga na biification. Ekozonga na biification ekokutana na ba ange. Ba ange wana bazalaka na makolo te. Ba ange wana basimbaka ba balance. Babenga bango ba Gamaliel. Baza ba ange ya jugement, ba jujaka mabe na malamu. Avoko talo la foleka na epa na bango
ba préjugé onde OK avant qu'on t'en faire il faut pas au l'équipe na bango nde tant ba okende kuna ba koloba to utaki na mokili soki yo mwana mwasi komuno Fallon mama Fallon alongoli biso ye mutaluka ki biso pe mama Fallon alongoli biso mama Fallon alongoli biso biso awa tokombi telengano yango toye koyebisa bino na mokili mama Fallon bo permettre ete asimba lisusu bana na maboko na ye ali ba anjona bako bakei ba okende na lola ba ozonga na lola bana wana ba ozonga na lola bazonga na lola bisika bana bavanda na premier ciel ba bébé nyonso ba utaka na 7e ciel bazonga na premier ciel ba kevanda kuna mama Fallon na mokili yo moninga ke olongoli zemi osepele ozongi no jeune fille après 2 mois 3 mois une année 2 ans 3 ans kutana mobali oyo aza responsable abiki non na afana bala oyo singeli na peso zemi ou bien o memelanga na zemi soit abali yo pe okutina ndako bando luka zemi zoya te o luka zemi zoya te yeba ka ete tangu yo zo luka zemi zoya te obosani ke non banele kaki olongola ki zemi bomaki mwana lokola bomaki mwana so tangu yo komi na posa ya kozala na mwana lokola deja bango batikela ki o dossier mama Fallon na mokili akoluka zema kozwa zemite ata moni ba pasteur ata bakati bali ya famille ata bakati basinga famille akozwa zemite zemi pe ekoya te pourquoi yo bomaki lokola bomaki bango batikela o dossier yango lelo nazo pesa conseil na basi nyonso bino ba oyo bona ba problème ya kobota o na obota te oko silisa ba action de grâce na ba prophète na ba pasteur oko luka banganga ekosimba te luka mutu oyo nzamba mema kuna amona verification a aider yo yango na pesi message o na chaîne o sous les baoba ya mama Rita pona basi nyonso bana ba problème ya kobota numéro na ngai zawana iza 00243 81 61 96 772 ils ont un WhatsApp ils appellent un appel normal benga prophète Ezekiel au benginga na kopé solution na ngolo nzama pesi biso même au l'équipe par maman Rita au solo nae a opé sope ngai ezala ki message na ngai na pesa bino yangwana kota bana mibal pe ko séquence ezali bana mibalo balongola ka basi bazemi même baninga ngo balongola basi bazemi na bana mibalo bana basi me balongola bango bazemi ba conséquence eza ebele. Et ça, premier conseil, na Pesabino. À la prochaine, na kolobela, na beaucoup de détails. Ndenge nini, tokoye ko sala pour to éviter kolongola ka bazemi. Est-ce que ba kisi otomelaka o yo on marie au meli pour moi ça zozemité. Et ça ma bebe za malam tokolobela ngo. Mais pour na lelo to suki nanu wana. Mais prochainement l'émission Moussoussou, son maman arrête à permettre pour déjà permettre à lui prophète à l'Ekaka Awa, pour expliquer moli ma masturbation et uta wapi. Kolo Yesu apambola bino. Merci. Coucou, boya ebele, na sous les baobas. Life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul. Tolongola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele tolingana entre biso et kozala bien tolongola AVC tolongola ba stress tolongola penza tozala together tala kaka soki tosito leki ba 45 ans ti likolo bana na biso bakoli bakena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul alors nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobas live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga vraiment boya ebele bandeko nanga boya ebele bandeko na ngai toza awa
toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle bandeko na ngai bobenga banimero na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa tina yo na kati awa ezali na 20 sachet esalami na mpenza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio bakoni yango na Congo bandeko na ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali kosala yango na emballage botala oyo ezali ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali kosilisa rhumatisme bapasi ya mukongo tango yo tosala ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bandeko na nga mela ti oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet na yo mela chaque jour ekosunga yo bandeko na ngai bapasi wana nyonso ekosila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi bakoma bengaka yango sinda oyo ti oyo yango peza na 20 sachet na kati soki omeli yango ezosilisa ba graisse bandeko na ngai ba bouton elongi nyonso ezokosila cholestérol pe ezokitisa pe cholestérol na kati ya nzoto vraiment ba mama na nga boya ezali bio ekonomi na mabele na biso moko ya RDC boya ebele bobenga na telefone ya mama mapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu ozala na Londres ozala na États-Unis na Canada na Belgique na France na kwenyoso okozala ti oyo kokomela yo bandeko nanga okotrouver yango esika mususu te kaka na kati ya epai ya mama na biso mama mapasa na kati ya Angleterre précisément na London ou bien na sous les baobas epai ya mama leki na bino la danoise oyo alingaka bino vraiment boya ebele korate ti oyo te ekosunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela ekosunga poda kolongola mwa obésité na bana na biso et puis te oyo ya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango okoki pe kolambela yango sauce tomate vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobas bino meko pe boyebi toyaka pamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele je vous love.